Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bien moko wonzima te awa bana baza na 5 heures baza na gymnase bango wana bazobaa bakei 2 jours ape voyage ozomona poto eza elongi ndaa babisi batie na disposition ya bana namoni bisi ya monene yango oyo namoni deuxième bisi mosusu yango omoni apangana bana batondi awa kaka mpona basepesa bana biso waw soki elongi nazofilme nango kobatama nafilme bango nyonso ngo nde libomona nde baza ebele donc lelo toza le 6 novembre tala bato ebele waw ozomona 8h30 mais oyo yanga mwana abimisaki nga 7h30 azalaki parmi bamama oyo bazalaki bato ya liboso ngai presse nalamusi ye déjeuner oyuki ameli nayeka miniki avama na kakao sikoyo tosali 1h dita baokendela bango te ye wana na saki ya rose matata avalise na bango batandi tandi awa yoka poto elengi donc bana 5e primaire. Lessine, moi je suis libérée. Que Dieu te protège. Que Dieu vous protège. Bye bébé, je suis libérée. Ok. Aïe. Ya Yesu Kristo ezinga bino nyonso nde bokei tendeke bokozonga na kombo na Yesu. Bye ma fille, je suis libérée. Bye, bye. Laissez-le voilà. Ok. Allô, Cathy. Laissez-le voilà. Oyo badis na bango baza na 3 bis boyoka mboka elengi 3 bis bis ya liboso yango wana 2e 3e bate congé ya classe omoni mboka elengi nde yango organisation suka bana bate congé pour 2 jours seulement na bomoni non parents soki bakomi kokende mais yanga kolinga ti bis oyo ekende wana mona mpona pesanga babai nayaki luka liboso mpona kende mpe parmi bato asuka so biso elongo nde motema besinga ekiti je peux pas rester là-bas nakende natika basi bakotina kati ya bis yango je peux pas yango wana ekei ndenge nakomi kozonga so bis ekei te moye mama biso azonga eza te babisi yango wana ezokende desine na bis ya liboso deuxième bis troisième bis etikali donc moi je pars bayo baekole ya poto oyo eza réal chule na bango gymnase nsima kuna. Bonjour la famille, Mama Bijou naeka kosalela bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na Matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Mama Bijou alobi soko lingo kele na yo congé na Kin
ko hésiter te tozala na adresse kaka moko na Matonge na Iribu A37 benganga ozwa place na ya kolala sino okorate mama Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour so ko futa na Europe ko futa na euro so ko futa na Congo ko futa na dollar mama Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela à partir ba 3 mois tozala on a $10 Yaboye ezawa pika kipa ya mama Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance vous allez kaka toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone ngi pa ya batu mama Bijou alobi balobi union fait la force. Jolie maison VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Flat moko bien climatisé. Et tout comme casse. Alors oui, c'est une carte de votre affaire, sauf pas des d'accord. Oui,